Beauté, la famille, bande konyoso bolinga mama Nicole Monsanza. Bonsoir, na bande konyoso, bonjour, place nyonso la vidéo oyo mikolo ebele pour na bande komisusu. Merci beaucoup na ba message ya bande ko ebele ba oyo bokomela kinga. Donc merci, c'est gentil quand même pour na moni ba message et puis elobi nga mona loba toza wana mpona kosungana. Des fois ezosenga soutien, ezosenga pe ba attention na makambo mosusu. Donc tant que mosusu amoni ndeko azomonana te, alors na pesi ba merci mingi na bandeko ebele oyo mpe oza kosabone na compte na ngai. Tozokende wapi émission, tozokende wapi eza posunga biso na kati ya changement de mentalité. Kuku mama Tina Zola na changement wana nalobaka makambo nyonso tu oyo etali nyonso po bato mosusu ntango azomona ngai misu nazolobela peut-être naye kolobela peut-être eloko oyo abi ndenge nini mama Nicole alobelaka poso. Alors na kati ya ma émission oyo ezosunga ebele, ezosunga bafamille, ezosunga bana, ezosunga bamama, nde tolobaka toujours makambo ya maki. Donc naza kolobela oyo nyonso tu etali quand même santé na biso et puis etali quand même poso na biso. Donc oyo etali quand même ba connaissance mosusu, pourquoi pas. Alors mingi pe ntango ozotala vidéo il faut pas ba misusu so omoni ya mama Nicole azolakisa basavon, azolakisa babiloko misusu oyo eza ya ngai te. Non, misusu pe faut ozela, on sait jamais, okoyoka pe peut-être makambo misusu oyo etali peut-être ba révélation nsima ya mamaki ekoki pe kointeresse yo ndenge ba misusu nazolobela ba misusu oyo bazalaka na ba vitesse ya kojuge. Alors vraiment nazokende na message oyo na ye nango, ça fait presque 2 semaines na monanaka mpenza te na ba live. Donc mingi pe suite ya ba circonstance mosusu yango ezosala ke namonani te mikolo oyo, mais nazalaki toujours kosala mosala na privé. Kuku mama Patience Masakuba bambote mama. Alors naleki boye mpona koeseye mpe nano na profite mpona message oyo namonaki foto ya mama moko. Mama wana avant ya kolobela nano makambo na eli important et puis na sire domaine ya caméra na ngai bozomona kuna na pose babiloko kuna baproduit basavo kana nazoparle sur baproduit misusu oyo balobelaka oyo tioko eza nazoparle te mpona baproduit ya tioko te. Nazopresente babiloko oyo moto akoki kozala na ride, moto akoki kozala na batashe misusu ezobima ye, moto akoki kozala pakola hydroquinone te, mais elongi na ye banoir na base ya misu. Et puis moto mosusu omona boye aza na asomba bakisi même mpona batashe même elongola ye, mais ça ne va pas toujours. Alors baproduit wana bakreme wana misusu ezali baserum, misusu ezali nini mpona baride, misusu eza mpe mpona batashe. Vraiment eza kosunga parce qu'il y a certaines tâches elongwaka te na mafuta oyo topakolaka, ezalaka toujours korésister. Mais bakreme wana misusu eza wana eza tellement trop cher. Bonsoir maman Rachel Mundele, bonsoir maman Celestina, bonsoir maman Gilindaya. Et puis bakreme wana ezali tellement ya cher. Coucou maman Rit mafuta. Et puis eza vraiment kotravailler bien kolongola tashe ntango ezolongola yo mpona libela. Alors bafoto misusu ya bato nakoki kotiaka yango mpenza te, mais nde nayebaki na bino savon Cortel eza savon moko eza vraiment konettoye bien. Mais avant nakota pe na kobakisela bino un plus kaka ndenge nga nalobaka komona ngai soki naleki eza po tosungana. Pardon, na ngai koloba par rapport ya
video na mona ki ya ndeko na biso moko wana ya mwasi oyo baza ko filmer ye presque pour ayibaki vraiment lo mona constata na loba yango biso ba noir tozaka na bolingo makasi te biso ba noir balike toza na mboka oyo ya mundele aza na ba makambo na ye makasi mais baza quand même na solidarité moko eza mawa mingi ndeko mwasi azwi ayibi oyo ezali miliki kofilme ye mais na poto tozomona ba noir mosusu soit disant ba misusu babengama basaper mais bayibaka na magasin ya bagriffe bazokokota na magasin bagriffe kuku mama Jackie Kintutu bazokota na magasin bagriffe bazoyiba biloko bachere mingi na bapoto aboye basi na bamibali misusu na basake ya bachere mais vraiment bandeko na biso vraiment bato soki mpe makambo yango esalami na kine so mpe esalami na wapi c'est triste quand même bozalaka na babitidi wana te eya malamu mingi te biso baafricain parce que eza biloko moko ya moke mais oyo banor bayibaka mindele bamisusu ezalaka ya chere eza bamontagne ya makasi vraiment eza malamu mingi te kuku mama FK mama social eza malamu mingi te esali triste kuku mama kitoko la lion triste vraiment komona ndeko mwasi bafilme boye mpona kaka bamiliki eloko wana yango nazolite meme nazoloba na constate nazoba biso banoir bolingo eza te meme nga ozomona nazosala bamisala oyo nafandi meme mwa 2 semaines oyo presque mwa basusi mwa moke ya basante epuis problème mingi oyo grâce ya mayamaki oyo nzambe apermeta ekoma kosunga biso meme na basante kolongola bamaladi mosusu ya makasi mosala oyo nasalaka ya makasi na niveau ya bainternet oyo kolakisa bato misusu lelo babiloko oyo meme bazobonga bamisusu kutu bakomandaka te mais abongi na mayele olobi se somba gel douche oyo bonsoir mama bibi kaka bonsoir mama olo somba eloko boye somba boye bamisusu babongi mais bamisusu wana ozomona mama FK batikalaka pe te na jamais misusu ata obungi baseri misusu nabongaki mwa mama FK social moto akomi mama Nicole mikolo ebele boye ozoyokana te ndenge nini ça fait du bien mais esika elo na remarka mpe basi misusu batantine mosusu boyaka koprofite na ngai yango meme lelo nazali kodiskute na tantine moko aza na diabete na ye bonsoir mama Maria mais na explike processus ya maki me na bikomela bamaki wana ezali makambo ebele nafo moto adispose temps na ye abanda koexplike yo ke non omoni bango mibale baza na rôle nini baza kojouer epuis komela bango mibale eza vraiment processus makasi ezali na baexplication makasi eza kaka maki te eza pe na makambo ya bana lelo toza awa ndenge toza boye bandeko mwa bachangement batemps bagripe ezozala bana bazozo bakosukosu bahôpital ekomi saturé mais le problème eza ozomona bandeko na nga esika nazobake biso banoir mwa motema mabe ezali epa bandeko misusu bochange neti nga ndeko na bino ozomona moto ozoyebisa ye mama yo koluka nga mpona solution alors futa mbongo na yo parce que po baede yo ye te moyen kofuta mbongo eza te parce que ye aza na besoin autiliser yo donc yo bolimbisima moke la famille nazali korépondre ndeko alors omoni ntango nazobake biso baafrika ifo tolingana kocomprendre mpe bandeko yango ozomona meme yango nabetaka meme isete meme mpo na nga moko nazomona batantine mosusu baza baproblème meme ya basanté c'est grave baproblème wana mais ozomona nga oyo nga mo nazoloba na yo naza mpe motu mais ntango omona ndeko yo koluka solution oza na problème mosusu ya tâche na yo oza na problème mosusu ya bouton na yo oza na problème na yo mosusu nyonso kaka ya kati
ezosenga oyoki batémoignage mama Nicole azolobela si baémission na ye ndenge maki eza kotraite beaucoup mama Bijou me ndeko ntango ngai nalobi noki non eza processus eza traitement mobimba ekozwa yo meme bamoi donc il faut moto adispose temps na ye oyo aza na expérience wana kuku mama Christine akoka koede so nazoprofite koloba boye nazomona bamama misusu mingi boza kocomprendre kaka te eza bien koluka moto aede yo mais il faut kopense mpona moto wana parce que omoni nde toza na bapoto boye nete ye kosala déjà live boye eza live moni eza facile te fali nasala yango parce que mwana azalaki omaîtrise mwana mais eza biloko mosusu eza ke ozokoka kotalisa communauté batantine mosusu parce que misusu baza na bonne manière misusu baza na savoir vivre. Alors eza na bato mosusu ozokotalisa bango ndenge mutu aza kosunga aza kotravailler non ezokoma mabako yango nazomona meme genre ya kosambwisa ndeko wana komona biso banoir ndenge toza parce que toza na motema te ya kosoutenir moninga ya komitia na place ya bamoninga meme nga to namonaki video ya mwasi wana azwi soki banido bazosambwisa ye nafani atiaka liboko na litama namoni ndenge bamama misu na baprivé bamonisaka nga mpasi ozotala mama wana kaka ye mutu moko oyo nimo neti na ye kolakisa pepsodan oyo akoprofite akozwa deja pa ya bajet douche deja na ndako na ye ayoki ya naokaki mama Nicole abaki jet douche asombi ya mama Nicole abaki glycérine oyo alakisaki asombi ozwi deja pa mais okomona sikoyo ye kaka mutu wana okoya te ngai naza na diabete ngai naza na tension ngai naza na nini boye alors mama Nicole soki ndenge eza wana koki koya kosunga nga eza mabe te mais ndeko nayebi te ndeko dojo tolanda makambo na ndenge ya calme nga na ye kopase message na makambo so na ye kolakisa babiloko mosusu eza important bo ambuyaka nga te des fois mosusu nazosala live na nga soki ozalaki na connaissance ya koyeba babiloko mosusu oyebi privé ezali soki omoni ke non odécouvrir eloko okomeli nga privé ezali mais nga nazoba makambo mosusu so na bloke yo eza bato mosusu okomi te aza motema mabe fiana aza parce que bino botalaka kaka défend baninga me botalaka te oyo bino bozosala moninga osala live na ye donc yo koti nazoyeba te eloko nini ozokoma mais eza vraiment kodistraire nga parce que ça fait presque 2 semaines nasalaki live te pourquoi bino bosalaki babiloko na bino te parce que nga nakokata live sikoyo alors nga natiki yo comme ça kasi yo expliquer parce que moi baproduit nga natandi wana biloko to nga natandi wana nga na ye koexplike bato oyo baza na besoin oyo baza na baproblème ya peau ozomona mais moi j'aime pas ça nga natie naye na babiloko oyo epuis na ye nga ça fait presque 2 semaines nasalaka live te otika koambete nga des fois so oza na molimo ya nzambe ya kimia eza na babiloko mosusu nango na bamama mosusu omona mama Nicole ata namoni eloko boye mekango nanu parce que eza bien bino bato balandaka yo miso koede baninga ata yo odécouvre eloko kobakisela bandeko implice eza mabe te nalobi teke nakoka me ezokodistraire nga na message miso nazolinga naloba mpo na ocomprendre na nga te makambo ozoloba yango nalobi ese mpe kodose parce que kodistraire biso makasi. Alors la famille tozala vraiment na esprit vraiment ya komitia ndenge nzambe aloba iloko lingi basala te kosala moninga te moninga lelo na bonsoir mama Niki Putu nafandaka boye natalaka ye miso YouTube na nga omona neti namoni mwa mwasi moko akomi Nicole batache na nga nyonso elongisili moni neti nga na ye bokolo mama Nicole me yo tentire boye ozokotela boye problème nini soki ofuti 50 € na yo oye na consultation okomona tokosolola ndenge kaka nayebisaka bandeko eza nango likambo ya magie te
mais ezali kamfu moto aza motema malamu mpo asunga yo yango moni nazoloba kiki motema mabe ya bandeko na biso baafricain mosusu meme nga nazokutana nango na mosala oyo soki oza na motema te ya kibonzambe te okoyede bato mosusu te okoya te omoni eloko oyo teke ezolongola tâche rapide okoya te koyebisa bato mosusu parceke makambo nakutanaka nango meme na bawhatsapp na nga ozomona mpona intérêt ya moto neti lelo nazalaki vraiment monte na mama moko presque natindele baaudio mpenza ya kanda makasi koma moto auti kobota yo oza na maladi na yo na nzoto ata maladi te problème na yo ya po bino bolalaka bamutu mosusu bana bino bakolie nga alalaka misu après 3 heures du temps après 2 heures du temps donc obanolala bongo ti mwana okoma ata ba 3 ans eya facile te ozomona eya facile te mais ozomona moto so azosenga service ya te ye azobela na ye aza problème ya santé na ye bien sûr ngam na explikaka bino makambo mamaki mais yo olingi keno ngai na dispose temps mpona koexplike yango gratuit ekosalama te en plus ntango kutu nasali bino balive na zemi ya 9 mois banda na bandaki ya 1 mois ti 9 mois jour avant nakende obota 3 jours nazalaki na live bato bamona ngai kutu basutuka bamisu nde natia bavideo fo moto asala yango aide bino bon fois azala volonté lelo bavideo ezoede bino bamisu ata baza na compte ya paypal te alandika explication kuku mama wini alandikaka explication tache longo ye abendi matentire na ye nga na prise mosusu ya kolakisa bino vraiment même biso oza na terminator te omona bayaba maboko noko maboko nyonso ezaka 4 choses mais nakoma kotala eza biloko mosusu nabimisi bamayele mingi mpe eza na bato mosusu oyo baprofite eza mpe na bato mosusu oyo abaingra baza koutilize yango moi biloko mosusu neti nabwakelaki yango filme mo boye na Londres tantino na bi po asolaka bien nanga mpe aza gentil nayebisi ezwa eloko oyo alors eloko oyo nano nabeti yango te na internet nalakisa so mpe nabimisi yango kaka ma bato mosusu oyo baposo pete akootela neti nga boye ka 3 biloko oyo ya mélange mais natalaka malembe toza kaka kosungana to continue faut koyeba kose soucier mpona baninga so nazoloba boye nakolemba te kobeta se te parceke eza na bamama mingi awa nzambe apamboli bino à travers ngai na basituation ya basante so nalobaka na parole de connaissance nalobaka na bamessage mosusu ezalaka nzambe inspiraka nga parceke mpona koyeba ke aza derrière nga ozomona ngai na ndenge nzambe aza kopermettre koyede biso makambo ya santé bana na biso bazobika moto kwa nga naza moto akolelaka te naza moto te keno yo obengi nga te mpo oniokola nga outilize nga me obengi nga misu mama nde nazomona bamama misusu nazipi osi pe mama omoi biloko mato nalati oyo ya Versace euti Belgique nga nasombi yango te mama Maria Lwati nzambe apambola yo mama elamba oyo nalati oyo nga nasombi yango te nga lobana nga verité euti na Suisse mama Madeleine mama nasombaki mwa elamba ya marke oyo zwa nanaso na 5 super euti ngai nasombi te ifo toloba bolamu ya baninga bamama Elize Zola baza na kati bamama Maria Lwati wana baza na kati donc nazoloba boye na kati émission oyo nzambe aza na makambo ebele akosalela biso ndenge baprofesie ko ezoya nzambe soki azosalela biso parceke azotalaki naza na molimo ya kopartage naza molimo te ya kobomba yango te to ya kotekela yo produit te mpo yo beba nga na bonga non oyo nga nazolobi biso ke non soki nalobi noti ke savoir cortel ezolongola tashe so nayebisi yo moni bamama misusu bana na bango omona mwana aopakola ni mafuta ya babebe me mwana aza na bade couleur awa noir so nayebisi yo zwa terminator kuku mama Gisèle Kongolo bon so mama Sia Amel zwa terminator pakolaka mwana awa ekolongola ye banoir wana mwana ozonga na couleur na ye pardon
Moi, la famille, ça fait 2 semaines, au manqué, mais naïe, on le les cambo ya Pepsodan. Pepsodan, oyo, ils allaient à médical. Ils ont Pepsodan, oyo, ils allaient un petit peu, bah, monsieur, tout ça, kanangote, et l'on la tâche. Mais il y a un lobby, il y a des tâches et des tâches. Ce que vous avez la tâche, ce que vous avez la tâche, ce que vous avez la tâche, et ton dit moins, tout le bika a été ça va produire. Non. Bato misusu bazana na ba problème ya ba mai ya calcaire. Bato misusu ndenge za parce que bato misusu tant ba bona kanga na ete nga chokote mais neti mutu neti nga pakola mafuta sans hydroquinone. La pakola mafuta sans hydroquinone. Coucou maman belle biche. Mais le problème est ça na socia ka yango na ba biloko o eza aussi naturel. Moni ba jaune 2 fois na omoni ozui neti nazoka pima dundambo na tiena kati nazui ba capsule ba vitamine D nasi bozomona teinture nanga boye ndenge ezali zomona. Alors eza na ba tâche et des tâches parce que loko la tâche il faut un kozala nango na patience. Soko omoni pe oza chocolat toza un peu noir ozotela mwa ba D mwa otela te toloba ozozwa mwa teinture moko ezozala uniforme tineti bacoin ezozwa banoir tout essaye kosomba savon Cortel. Même oza na jeune fille somba c'est parce que bango bazalaka mwa lipeke ezalaka misu mwa noir omona awa kingo elati mwa neti mwa mwindu moko boye neti eczema neti essaye koutiliser savon wana savon na biso Cortel bomoni yango na table wana essaye koutiliser yango ozomona soki omoni peke non na savon Cortel elongoli mwana ata yo longoli ozana muta olingo kotela te mais osukolo parce que c'est le moment na ba malili boye faut profitera na ba biloko neti yango parce que na été na ba moyo ozala vraiment na temps mingi te ya ko nettoyer parce que moyo wana msusu pe ekoko ya ko ngalisa yo mais malili nande ozo nettoyer et ça là quand même bien rapidité. Coucou maman tété noko na ngai. Alors pour ba maman na biso oyo bozali vraiment na ba noir ba awa neti ba tampo ba noir na ba mbonzo ba noir ba awa voilà omoni comme Pepsodan on a conseillé bino oyo ya médical Pepsodan oyo ozu yango pour Pepsodan ezelo moko eza très bien ngai bana na banda me ba conseil na nga poso na ninga kozanga yango te okoko zwa yango moni yanga neza na kati eza bleu na kati eza makasi soko sentir pe suyo donc longola mbala moko sukola mbala place wana me okomona soki tache ezalaki noir makasi ekosukwama après pardon okoluka ozala na besoin ya babiloko kuku mama masika ema ozala besoin ozwa biloko lokola savon Cortel epa na nga nazolobela na bato oyo ezala oza chocolat parce que eza na ba chocolat mosusu soki eza kitoko te eza pe ka bien te eza na bato mosusu mwindu omona ye mwindu awa oza na mobali mwindu na sama peka oza chocolat me mwindu sama peka na nsima na biso basi oza mwindu katikati ya makolo mwindu eza savon Cortel eko dépanier yo eko aider yo si le moment na bata eza mwa frais mokongo pe mwindu. Coucou maman Irène et puis soki ba maman na biso oza na ba noir wandi na lobi banda na oyo fandisi ni yango na elongi ozuta na yo osukoli na yo elongi et puis soki ozali na nini na Cortel na yo o essayer quand même kopakola soki omoni ke Cortel esui yo peut-être ye azo traiter na rapidité ndenge nalakisaki kisi wana dafalgan parce que mutu na mutu aza na poso na ye mutu na mutu aza na poso na ye ndenge moko mpe mutu na mutu aza na santé na ye. Alors tokoluka mpe nanu toyoka nanu parce que eza na batontine na biso mosusu ozokende na bahôpital oyo te manikolo nga namoni nazotangatanga bamai pambapamba nazokoyokaka bamikusa pambapamba epuis eza na bamiloko mosusu kani tozoloba bosaisir grâce makambo bamai ya maki bamama makambo mai ya maki oyo boeseye kobaka
Bo essayer ko benda peut-être ko nettoyer misusu pe ezali nango okoye ko créer ba infection na yo pamba si ko sentir ba mai ofandisi ba lingette mindele mingi. Bo essayer ko traiter même tina ba hémorroïdes et surtout na bandeko na biso ba mama eza très important. Surtout bana basi. Tu continuer toujours koyoka ba témoignage ba maki parce que tous on a besoin de santé ezala malamu. Tous on a besoin de santé ezala malamu. Soki santé na yo surtout ba mama ya bana. Soko ozoka mkongo passe o sa musala ndako ndeni. Allô maman Sanza. Bonsoir. Kimi ezali napesa témoignage mpona maya maki. Ezalaki na hémorroïde awa. Hémorroïde wana esali ngai ebimanga depuis nazema 7 mois. Nafanda na hémorroïde wana na souffrance azemi na mpasi ya hémorroïde. Nasala nango 4 ans hémorroïde wana esilaka te. Na ndenge nake kobota hémorroïde wana evanda wana 4 ans nazoyebisa onde. Voilà, molingissement moke nayote portable soki église ya corona. Olie kutu bandeko misusu mpona kokomelanga mama Nicole ndenge eza boye explike nga na makambo mama ya maki boyoka bino moko mpe ndeko azopesa témoignage na ye ekozala malamu mingi. Allô maman. Bolimbisima moke toyoka ndeko ekataki nayebi te portable soki eza na virus ya corona. Bonsoir. Kimi ezali napesa témoignage mpona maya maki. Ezalaki na hémorroïde awa. Hémorroïde wana esali ngai ebimanga depuis nazema 7 mois. Nafanda na hémorroïde wana na souffrance azemi na mpasi ya hémorroïde. Nasala nango 4 ans hémorroïde wana esilaka te. Na ndenge nake kobota hémorroïde wana evanda wana 4 ans nazoyebisa onde kona. Allô maman Sanza. Bonsoir. Portable na yebi peza na virus ya témoignage mpona maya maki. Portable ezalaki na hémorroïde awa. Hémorroïde wana mais portable oyo na ocomprendre oyo te yo olingi oke quarantaine to ndenge nini nazo comprendre te allo maman nakolo nango naza na ndako yo olingi batia wana centre kimi ezali nzambe na ngai portable oyo nzambe bato internet portable ondire eza na coronavirus Allô, maman Sanza. Bonsoir. Kimi ezali napesa témoignage mpona maya maki. Ezalaki na hémorroïde awa. Hémorroïde wana esali ngai ebimanga depuis nazema 7 mois. Nafanda na hémorroïde wana na souffrance azemi na mpasi ya hémorroïde. Nasala nango 4 ans hémorroïde wana esilaka te. Na ndenge nake kobota hémorroïde wana evanda wana 4 ans nazoyebisa ondeko na ngai hémorroïde ekotaka te natie bakisa mindele esilaka te naye kozwa kaka mai ya maki na baki ndeko na ngai na minute oyo nazoyebisa oyo hémorroïde kwe ezongi na kati nzambe apambola yo mpenza nzambe amona yo na mosala malamu osala wana lekisa témoignage oyo bato bayoka nasali nango 4 ans s'il vous plaît 4 ans hémorroïde wana esilaka te me nzambe na bolingo aye kolekisaka na nzela na yo nzambe apambola yo mpenza nzambe amona yo nzambe amona yo mpenza nzambe amona yo l'excès témoignage. Alors, tu dis qu'il y a un témoignage parce que portable na biso, tu n'as évité portable, sur le coronavirus. Allô, bonjour maman Nicole, j'espère que tu vas bien ainsi que toute la famille. Moi je vais très bien. En fait, na bengio na fandi na France, na bengio parce que na la famille. Alors, nzamba zo lokumu na bandé pour répondre pour ça fait portable na évité portable sur une guerre que de quarantaine. Donc portable on dirait ça la coronavirus tu comprends vraiment nzamba zo lokumu.
malgré na kotaka makambo ya poso même santé eza très important santé eza na prix te santé eza na prix te surtout bamama na biso vraiment il faut koteste bien bamama oyo bosala baproblème ya santé nazozongela toujours nazoloba na privé eza mosala eza facile te motu na moto aza na problème na ye ya santé me ngai bomoni nazosala mosala ezali kaka makambo bamaki te na makambo baposo nde nazoloba toujours ke non moni neti na ye boye mutu mosusu omona azwa na tashe asomi babiloko o mama Nicole eloko explikaki boye misusu batashe ezosila bango misusu mpe eloko explike boye ye pa na ye tashe eza kolongwa te. Alors yango nazoba ke non il y a aussi des techniques parce que place oyo tashe ezali eza place oyo déjà posusu eza déjà misu pete eza na mafuta oyo ozopakola ekokosimba te omona ekei ezongi fo kozala na batechnique neti babiloko ya boye moni ngai neti pepisoda na ngai eza bleme eza ya médical fo kozwa yango ozomona kotia yango kote tashe na yo ezali epuis soki osukoli elongi na yo savon cortel oyo ya biso savon na biso cortel eza savon moko eza très bien nazomona me bamama misusu bazotia me bana na bango c'est bien baoyo bazali misusu na banoir ekangama okoki kozala misusu ozali na mafuta te mais le fait kozaka na savon cortel oyo na ndako omona déjà ndenge nini poso ezosukama yo propre eza très bien epuis babiloko mingi nalakisi wana eza babiloko eza kolongola barite eza babiloko misusu eza wana oyo bomoni natie na table wana elongi na yo misusu omoni babiloko misusu natie na table wana elongi na yo misusu ekomaki yo fatigue makasi elongi misusu eza yo na trop de ride elongi misusu eza kuku papa rekine miala elongi na yo misusu eza na déception ya Europe ya misusu makambo ya corona mais babiloko misusu eza wana eza po ezongisa yo un peu trop jeune baride ekolongwa yo epuis biloko misusu eza wana nazala babiloko yeba 1600 euro eza wana ba 800 euro eza wana ba 300 euro eza wana ba 500 euro eza wana yango moni bato mosusu omona nayebisaka ye soki olingi na tielo moke ya 50 euro na tielo moke ya 100 euro epuis merci beaucoup mama Emerada epuis ndenge eza wana soki oza na babiloko wana epuis mafuta na oyo ya kopakola pembeni okoeseye komona ke koma tashe wana ekodisparaître mpona libela epuis okoreprendre poso na yo ya bien mais yango nazoloba na sens ke problème ya tashe eza likambo ya patience epuis eza likambo ya koluka batechnique babiloko mosusu koma ndenge nini ya kotraite nango epuis eloko oyo nalakisaka mosusu ezalaka gel douche moko ezalaka na Allemagne boye ezalaki ya mwa mungwa liboso eza na kati eza l'huile nazokorappele encore na bamama gel douche wana izana oyo eza ya citron na minute oyo ifo boutilize yango moninga neti ngai penya neti nauti kosuka na izana na sukoli nango na bina elongi parce que cortel ndenge eza wana ezali savon moko eza vraiment kolongola saleté mais soki saleté eza nango na yo na elongi te namoni nanga na raison te pourquoi okotia yango mais izana savon moko ya eza na Allemagne nalakisa yango mpenza na l'huile eza très bien mais mpona bandeko na biso oyo mpenza bozala batashi wana bamama na biso ezokangama bino na babilongi fo kozala mpe na oyo opakoli yango pepisoda oyo ya médical eza ble na kati opakoli yango ofandi epuis ndenge nalakisi mpe baproduit oyo eza kuku mama Pati Ndombele na nga omoni naza na mama na nga moko mama wana omoni fo koyebaka poso na yo parce soki ozoyeba poso na yo ndenge ezorépondre te okoki meme koakize bato batekaka biloko ngai si na comprendre bato ebele le fait ke nasolaka na bamama ebele le fait que quand ozoyoka ozotala poso moto ozokomprendre mala moko na comprendre maintenant souci ya bato mosusu naza na sorte ya bato ebele mpe bato mosusu namonaka bino bamisu boza ya presse bazali ya bato mpe baza na poso eza problème azoyeba kopositionne te eloko nini oyo ya kotia na poso na ye ngai naza na tantine moko
ya koma osomba ka cerveau cortel makolo na ye ezalaki ko même Terminator eboyaki makolo na ye kotelisa malgré na bakaki Terminator ekoki kokomisa yo le jaune neti ngai naza boye eloko oyo ngai nazomeka nakokosa yo te pardon omoni cerveau cortel ngai mpe nasukolaka nango Terminator napakolaka yango mpe nakopakola yango mpe lokola mafuta soki naza na besoin na récupérer très rapide soki nayebi ke nabi nakobima mwa moke naza na feti ali nabeta yango nasala yango kaka yango moko nakokende yango yango moko namonaka vitesse nango mais eza na bato mosusu neti tantine wana bima Nicole ameki yango na makolo na ye waya makolo eteli te mais biloko nini etelisi ye na makolo ezali oyo biloko etelisi ye na makolo na ye cerveau cortel parce que moni azoloba boye il faut koyeba kuku mama abi baba na ngai il faut koyeba eloko nini oyo eza kosi moni ndenge to na malili boye moni ata mutoko anga sino asimi na kaka na esikola nga na cerveau cortel na nga ta eloko akopakola te mafuta te ka yango omonaka teinture pe ndenge ezala na ezobima donc surtout na ba mama na biso bato misusu oyo misusu bosalaka bacommande na bino il faut pe kotala il faut pe koyeba koteste koyeba pe koloba est-ce que savon oyo nini eloko nazopakola soki esimbi te sote kene na eloko mosusu soki eloko oyo esimbi te osote donc eza babiloko mosusu okoki na mpe kaka te kofanda kaka wana te bambolimbisimo moke bamama okoki kaka kofanda mpe kaka wana te oza kotourne na bolimbisimo moke la famille okorépondre ndeko donc eza biloko mosusu okoki yo moko okoki koteste mpo osunga poso na yo moni atinga tantine ma Nicole ye bakomandi ne ezalaka komona savon apa babiloko mosusu oyo elongolaka banoir parce que kaka nde nayebisaka bino secret ya poso eza savon elongolaka basalite nyonso to na kati savon na biso tozomona même na bana na biso oyo baza même na baproblème ya baposo okoki mpe komeka ye eza nango mabe te okoki komeka mwana aza na baproblème neti baexema banoir bomona babiloko biso eza kogene okoki mpe komeka ye oyo eza spécial mpona bamama na biso boza na banoir bamisusu ozosangisa mwa moke na barecette oyo naza koexplike chaque soir to na ntongo ozwi pepsoda oyo otia yango baplace oyo banoir ezali ya makasi wana en tout cas eza mpe ezoreagir mpe eza mpe makasi et puis osali tout opase bakomandi na yo na babiloko oyo ezali babiloko nalakisi ezali bacrème moko très bien et puis eza vraiment kotravailler mais kotia motema mbangu te parce que ngai nakamwaka mpo nalobaka ngai mpe nazwaka tashe mais ngai so naza na tashe natiaka motema moto te ke tashe wana ifo elongwa non batielaka ngo ide bongo te tant que omoni ke tashe opakoli crème moko omoni te ezosala ezopesa mo éclairage continue kosalela yango soki ozwa yo 1 mois kaka eloko wana soki esili okomande place ozwaki bichange to presse yango mpe poso eza toujours kobonga te soki babiso oyo chaque année kuku mama Nathalie omona biso kaka boye ozomona kaka mama Nicole azongi aye kaka boye aboti pardon aye kaka boye donc engoloba ke toyebi koma ndenge nini ya koevite pakola surtout na niveau ya poso faut koyeba eloko nini poso na yo ezolinga surtout na biso basi ezaka mafuta moko te faut sala même maximum 3 mafuta po étudier bien eza mafuta mosusu parce que nazoloba mafuta sans hydroquinone eza mafuta mosusu elingi yo mosusu pe elingi yo mosusu pe elingi yo sikoyo 3 wana soki par exemple oza na moko mibale par exemple oza na d ezali moko ebungi moyeke moko wana soki ezomona te otikali na moko ngai nasalaka toujours expérience ya 3 mafuta mpona juste koétudier mais eza te ke nazwa mafuta 10 na mekaka oyo non eza kaka ke oyo soki elingi te nasi oyo wana soki ebungi na récupérer oyo donc c'est un peu ça
vraiment maman na biso oyo bozala maman ba noir ezali ba rope bozo sala ba nini yo dafalga tant na bande ko ba dafalga alobela oyo poni ye pas longola pe ba noir ya matama ba noir ya banini ya bambunzu so moni ke ye azosa eloko te o essayer quand même oyo ozomona o essayer quand même oyo parce que pour ekoka moko kolongola ba couche ya ba noir mais net toza na hiver vraiment na conseiller vraiment surtout eloko ya kosukola faut bozala makasi na ba savon faut vraiment même na douche na yo moni net ngani naza bisoki naza na oyo te moko nalakisaki ya l'huile boye ya Allemagne eza na Allemagne eza très très bien même place noire ezali eza vraiment koréagir izana na biso eza ya citron eza nango ya Allemagne eza moins de 1 euro mais gel douche wana ya izana eza l'huile na kati mama moko abengaki ngai abi mwana na ye eza chocolat moko kaka boye mwana abi esali mwana ne bien atie ba nini je crois ba capsule na kati mais ba capsule wana atie eza ba capsule moko naza nango pe eza vert boye ba capsule wana eza vert esali lisusu mwana très très bien. Alors présence na ngai ya kopase liboso na bino eza ke toza na ba devoir ebele ya kosala surtout bandeko na biso basi aspect babongisaka toujours bamama likambo ya poso eza maseki te epuis namonaki mama moko mama Nicole nangi nakoma neti yo mama olingi okoma neti nga biloko olingi osomba kome te nangi nasomba nano terminateur ya 50 euro mais nakoma neti yo ozomona bato mosusu bazosakana bazojoue na baposo na bango nayebisi mama oyo eza koloka te ngai naza pene na teinture boye yo koma neti nga na 50 euro eya normal te donc eza babiloko mosusu ezali poso eza mosala epuis il faut vraiment kozwa yango sérieux epuis ntango nazoloba passer na consultation ntango oye olobi mama Nicole tâche ezali eza babiloko mosusu nakobanda koexplike oyo demaki role nango eza nini oyo role nango moni bacrème wana alakisi wana eza kuna te babiloko ba hydroquinone te eza sans hydroquinone kuna eza bacrème ya qualité ya balaboratoire eza babiloko ya cher mais ekoaide yo baride eza yo te ekoaide yo ndenge eza wana donc elongi na yo oreprendre yango orécupérer poso elongi na yo parce que neti ngai nakoconseille yo te ke place tâche ezali oswa kana nanga mama félicité nyongo place tâche ezali opakola nini oyo moni biloko yango wana eza bacrème moko eza tellement spécial eza ebele epuis nakoconseille yo te place crème tâche na yo ezali elongi ozwa mafuta oyo tomélangeaka na bamaki otia place wana yeba yango omona tâche ekolongwa mais ekozonga lisusu okoba mema Nicole ndeni tâche ezongi parce que ezosupporte te trop de mélange ya babiloko wana il faut toujours babiloko eza un peu comme ça eza trop spécial epuis eza bacrème moko eza tellement cher oui mama Irène bonsoir mama kana na ngai mama Bikoko mama moko alobaki na ngai mama Nicole na osala ndeni mpona koma neti yo ngai bino mama atraitiese toujours epuis kopakola biloko ezolinga poso na yo eza ngai natiaka biloko ya hydroquinone te mais naza toujours wana korespecte quand même biloko nasalelaka nachangeaka mpenza te bon nabandano na 50 euro mpona namona ndeni poso na ngai ngoyo kobima neti yo be ngai mama 50 euro koma neti ngai na 50 euro oyo eza koloka te moto akolinga koma neti ngai na 50 euro eza normal te parce que déjà biso basi toza dépense donc toza dépense alors yebango mpe eloko lokola tâche faut kozala na stratégie awa omoni nga so nalongoli neti na nga awa so napusani nga awa ezalaka mwindu te babiloko wana kuna awa nange ezalaka mwindu te babiloko wana kuna parce que bamélange na biso totiaka bamaki elingi oloba te fo oyaka opakola mafuta okobebisa elongi na yo okobebisa yango parce que moyo ekoya année prochaine okose rendre compte te parce que bamaki wana bajeune des fois eza biloko ya naturel mais eza makasi
jaune d'œuf eza naturel nde totiaka na mafuta mais eza na ba vitamine mais eza makasi biloko oyo eza naturel plus ezalaka makasi ke bato bapansaka biloko ya hydroquinone non hydroquinone oui batie mais babilo eza neti bato bapoudre moni bapoudre oyo neti natekaka batiaka na mafuta wana okoki mpe kosukola yango na savon okoki mpe kotia yango na gel douche même ya oyo esukolaka même na bana poudre wana eza mpona konourrir poso mais soki ozosukola nango même na gel douche na yo omona yo moko ndenge kolinga poso na yo alors eza na babiloko mosusu ezali ke non yango nalobi fo koyeba kotala nga ser wana naluka solution mpo makolo na ye ebonga mama natekeli savon noir mabe ti nazwi terminator nga kuna bino terminator ekosukisa naye kosalela ka cocktail ko nayebisi na biyo nazobetelo cocktail moko spécial nasaleli savon cocktail ekebo makolo eteli makolo pele eteli makolo efandaki des années tolukeli yango batechnique makolo eteli yango nalobi yeba babiloko nini oyo posone kolinga me nazokonseye bino toza na malili vraiment il faut savon cocktail ezangaka te savon cocktail il faut ezala wana et puis mpona elongi kotia soki omoni elongi eza trop na problème mpo bamisusu baza mobombo mike oza poso pete alors éviter bamélange ya mafuta oyo tia nga naza nga mafuta napakolaka na nzoto yango napakolaka na elongi mais yo peut-être oza na besoin babiloko kuna naza nango kuna baserumo eza kuna wana soki ekomi ya laboratoire mpona earrange yo mpo oza peut-être na problème ya peau mais yango nabi kozala neti mama wana mosusu alinga atela na abonga na 50 € yebaki poso eza trop de dépense même nga oyo nazoloba oyo okoluka ozala na besoin plus ya baconseil na nga na privé nga mpe nazoloba ngo très bien mpo nazomona bamama mosusu bozobeta mabaku par rapport à quoi nga nauti kobota mwana aza ta na inane te titimagine mpona kobonga na yo nga na ya kose sacrifie tana tika bana nazomona bamisusu neti tala mama na biso apesi témoignage ya hémorroïde santé la na prix te ozwi grâce ozwi ya misusu chance ozolanda bavideo omoni moto azoexplike mama ya maki batémoignage bato bazopesa mais soki ka na yo eseki ke non fo tosolola mais soki nalobi ke nafutisaka temps mpo nalandela yo mais futa mama Irène mwasi moko lelo topotani na ye na discussion ntango na bandi obisa na bitantine omoni ngai fo futa parce que ntango efuta bando landela yo suivi o te manicole namoni manicole oza bien te morane eza bien te ngai nakomi bien te mpo nalobi makambo kofuta kuku mama Fifi Lutumba kuku mama Philomène mpona makambo kofuta nakomi bien te mais quand même il faut me respecter. Comment se fait-il nakotika vie en famille natiki bébé à moke mpona ya kosisakida kofanda na internet même na WhatsApp awa mpona maman moko alinga melama ya maki aza na problème ya santé. Vous trouvez ça normal? Mais yango nazobake biso baafricain soki eza mundele il faut na préciser loko lelo mindele babebisi bana na biso baafricain mingi bana bakomi na ba autiste ote mwana aza na problème boy mwana aza problème boy bamama mindele bamama na biso banoir jamais bozokoka kose défendre misusu kuku mama Petra Mboyo misusu jamais bayebisi eke mwana na yo aza na basigne ya baautiste mais misusu bozokoka kose défendre te okomi kaka oui madame parce que mundele mutalobi neti mwana mwasi moko tozosola na mama Nicole mwana na ngai bakangi epe problème balobi ke mwana azolela biso pe to remarquer parce que azolela ngai mwana na agine ote mwana moke ok badesa eza kobota liboso to ya miba te kobota liboso na mais mwana wana azolela eza affection parce que bazweli eleki ça rien à voir na makambo ke non mindele balobi ke mwana wana aza na kuku mama Emembula aza na problème par rapport à quoi ozomona moni meme makambo ya biso banoir bamama mingi semaine oyo baleli makambo bana autiste
mingi baleli mama moko kuta bisinga lobi angazo mwana na centre mindele bakomi ko oyebi pourquoi boy ese boyebi pourquoi bazo boy parce que bango basali yango l'état efutaka organisation wana bafutaka bango c'est ça lokwa ngana fungoli eloko na nga moko boye sikoyo ngapi nazwaka mbongo ya soutien epa na gouvernement sikoyo ngai pa na nga bato mpe fo bakotaka place wana bazala ebele sikoyo bango nde baza wana bazolinga sikoyo bazwaka mbongo na mito bana na bino bandeko misusu oyo devant mindele bakoka kose défendre te me ngai elobi ata mama na nga moko abenga ngai mama Nicole ntango yo okoma koloba makambo maki na yo omona mama moko asali faux profil azofinga yo mais soki mondele alobi no kena voilà ton enfant azo crier eza basigne ya bautiste obandi kondima ti te défend pas obandi no kondima oui abandi kokotisa parce que aza na besoin centre wana afungoli yango parce que po bato batonda bana batonda tantino na bima Nicole na leli na kuti bana bazo moko abendi muninga matoi moko abendi mwana moko nini mwana moko babeti azolia basi wana bazotaba bino ils sont comme ça abima Nicole na leli na lobisco so na tiki mwana botala babiloko makamonga na zolo wala bino ba mama ba noir atako to soki mwana ngo pe yo bakanga ke pe balobi ke oui omoni ba symptômes na solo botola ba mwana zomisa mwana tala et omoni ezaka ba noir mingi mindele ba comprendre ba noir ebele ba yeba droit na bango te ba travailler ka sur psychologie na biso soki mundela lobi soki balobi no ke non toko zwa mwana na yo kaka fofa na yo soko boyo lobi ke to ke na tribunal ba obanga parce que devant tribunal soki ozi avocat ba noter ba droit parce que mama ya mwana lobi non même na moto wana ye moko même na crash to place ango baza na droit te ya koloba eloko tant que yo lobi non bango oza na titel te oza na kiratel te que titel kutu c'est grave que bazo diriger yo même na mbongo na yo mais yo oza na ni na titel te mais comment se fait-il soki bango yo boyi mwana akende centre bango pe balobi non telemeli yo ndimi obangi omoni yo bandora bamama bandora lelo tozosuka mama Petra Mboyo nayebisi ndeko wana fale tosala séance mpona mwana na ye nayebisi te tika mwana kala mwana na yo eza kobota liboso moni kobota liboso mwana aza na affection na yo sikoyo yo retire yo oyo kobakisele leki c'est tout à fait normal mwana azali na so omoni te soko memi mwana atiki kolela so memi akarese mwana omona atiki kolela eza donc attachement donc mwana wana aza trop attaché na yo c'est tout à fait normal sikoyo eza na rapport nini bamindele baloba te mwana wana alelaka pamapama parce que na signe ya bautiste bozomona bazosaka na kaka na bapsychologie na biso mpo bamonaka biso nite toyebi badroit te toyebi nini te mais ezala babiloko misusu il faut kotelemela yango eza teke entre biso na biso tobibisanaka makasi moni mama Nicole azobaka masavo ya cortel obandi kofinga ye moni mama Nicole azobamaka mamaki obandi kofinga pourtant ngani naza boye nazotalisa babiloko oyo eza baréalité ozomona tala lelo bamindele oyo normalement kutu baparent mingi fo baportaka bango baplainte parce que bango bafungoli nini wana ezali l'état afutaka bango so bamama miso ya banoir boyebaka te epuis bamama miso ya banoir ekoma mpe kope ya banoir mosusu mwana na ye badeklare autiste mpo bafutaka ye mbongo mindele bafutaka mbongo mindele bazofuta mbongo toboyi te parce que mbongo na bana wana ezaka ebele bango bazozwa mpe mbongo ebele na moto ya mwana na yo soko ozoyeba te bongo sikoyo vi ya moto na mbongo wapi oyo surtout ya moto te me mwana oyo boti malgré bamama na biso mosusu mpe ya baafricaine baza bacomplice me yango nazolobela baoyo bokweya na motambo ya bamindele te bokweya te bango mpona bango bamoni bana banoir bakokrie te bana banoir bakokolela te bana banoir bakosala mobulu te alors mwana na mwana yaka na ndenge na ye yango moni meme ndeko na biso ya mwasi
tant on a fungoleli ya bia ma Nicole moni ba émission nzamba zo lobela biso na ba nzamba zo lobela biso ba ndenge belé yo mona kanga na soulever point ya bana wana eza po attention nzamba zo lobela bino sala bo sa très attention po nzambe mutamona bino bwana ba ndako na bino me yazo mona likolo yo ko tika mwana tala mama na bi ma Nicole na leli na moni mwana moko ba pétier mon azoba ye moko mutu directrice ana soki nani wana azo surveiller bana comme non ils sont comme ça mwana nazo azo senga mama na muso no maboko ayamba mama na no ayambe mwana batati kolela ese bo mwana ndi bozo traiter bana na bino banoa et devant mindele boza bouche be bozo lobate mais mwana biso entre biso na biso nde barando nde ba compte rendre mais mindele ba réussir ko travailler na ba psychologie ya bato misusu po bamoni ke noir ayebaka droit na été et pourtant na yebiso que tant que ba déclara yo irresponsabilité mère irresponsabilité oza na titelle donc oza na donc mutu moko te akoki koya ko mema mwana no na centre na avec force non so ba misusu boye baate so na koti makambo yo eza toujours vidéo na salaki na moni pardon na moni ba mama ebele efungoli bango misu parce que toza wana pona to se soutenir parce que omoni même mindele ne baza wana so makambo ngana zoloba ba tala ngona musika ba yoki ba okasoni tala mama na biso hémorroïde pendant 3 ans afani pe na mboka mundele azipo yeba sipo mais abikite bango bamona na biso banyo lokwa toza basoba na bango toza bayele te toza bakizengi mama tango ekoki soki nzamba permettre ya mona bana na bino ba centre botika kolia bambongo na mito bana pe parce que mbalobi ke bazali autiste non bango ba lete futaka bango soki bazokangama na mwana na yo kota centre parce que mwana na yo bango ndi bakopesa abakozwa mbongo na mutu ya mwana na yo eza organisation mobimba donc place wana ba mama ba noir biso to continuer neti ngana ko continuer ko timbisa bato misusu oyo baza ko comprendre te que non oboti liboso to kobota bana baza na différence ya bane soko moni moko azokangama na yo eza normal soki ba otiki aleli soko otiki omemie azoleli azoganga azosa elingolo bateke sini ya bato maboma botika bana na biso calme botika kokota na baje mindele bazosala et puis bo se défendre ndenge entre biso na biso ezalaka omona mama Nicole boy ofingi ye oye na live bosali pe faux profil ofingi ye bolakisa makasi wani pa mamindele bonso mama Patricia Tiabo na mekaki kokota mwa moke message yo parce que soki na yakisi bino moyen na lakisa bino teza secret professionnel WhatsApp yo mingi ezali makambo bana ba autiste na yebi ke nzambe asalaki grâce mwana moko ya autiste ya 13 ans alobaki toyebi ke nzambe avisitaki mwana wana alobi mwana wana mémoire na ye ekomi bien nde nalobaka na bino ke nalobi ke mama nyonso to soko moni ozoketika mwana na kashi bazoba mwana na yo aza mobulu kalme na mayamaki pesa ye mayamaki dose ezali lutu moke soko oluki koyeba plus olandinga na privé mpona to essaye pe koaider mwana ase calme maki eza lokola somnifère même na butu ekoaider mais en plus aussi ekoaider na mémoire na ye ayeba eza réveiller ezanga bato oyo bazalaka na malade bamikolo bazala na malade oyo ya baperte ya mémoire bato wana so bazomela maki misusu ezalaka stress misusu ezalaka oza trop surchargé et puis ozobosabosa babiloko mais soki ozomela mwa maki ekobanda quand même koaider yo ozorécupérer même mémoire na yo vraiment ntango nafandaki mama baba oyebi bamama bakomeli nga tellement trop na video nasalaki namoni bamama ebele bazalaki touché na makambo ya bana na biso yango nalobi ke selon Wikipédia le toucher aussi appelé pas toute action yango nalobi ke bamama na biso banoir soki tobeti sete oyo nazosala baémission à tout moment nazobeta sete oyo po soso ebi bapapa na biso
soko kabwana mwasi mama na mutagardaka mwana par exemple centre wana bengi yo oh madame mwasi monsieur mwasi na yo boyi kopesa mwana akende parce que alingi te yo pe ndimake non oui ozala te ke non oh madame attends ngabo na sola na ye il faut katika mwana kende tout parce que ba noir mingi baza trop naïf devant midele baninga ko se défendre te donc complexe là ta plus ba noir bota maman wana wana ezaki na Australie pe ayima Nicole na leli tellement na moni mwana musu azopenda o mususu mwana musu azopeta bango bafandi na mwana bakabola bango te abite po ba traiter bango baza bakizengi fo babenda bongo musu na kati ya bana wana bana mususu baza na bango normal mais lokola maman mususu ya ba noir ba travailler na ba psychologie na bango po mwana za mobulu po mwana azolela to mwana ndenge eza wana aza na sieste penya ya difficulté alalaka bien te ay mwana komi autiste bolamuka soki pe mwana na yo aza kizengi ya solo yaya zwa charge ya mwana tika babiloko ya mindele tozopunda ça fait des années eza biloko ekolongwaka te mindele baza baraciste mindele baza baraciste ekoki kolongwaka te po bamama na biso miso banoir net namonaki tanti moko abisaki nga ser moko aboti mwana aza bebe aketika ye na crèche bomoni mwana aza bebe oboti siko olio banotala mwana na yo akola ta mais yo olingi oketika mwana na crèche siko mwana na soko bandi okoma inane babandi siko kobebisa mwana bakomi kokosaki mwana aza problème ya motu akila faute mosala yango esilaka te ou soit il fallait qu'on prépare mwana to musala ba mama na biso ba africain babiloko yango tozoloba yango nazobeta sete eza très important déjà ba misusu boza na minoko kilo boyi koloba liboso mindele te tala lelo mindele bana na biso mike ya ba noir mwana za mobulu ote aza na signe ya autiste mwana lobaka te ote ata kokisi 4 ans tika mwana kalme akolobaka nga moko na fandi ya mwana lobanga na 3 ans mwana na yo atata na 2 ans kuta za bébé 3 ans pe bébé so 4 ans 5 ans akoloba kaka akoloba ni kaka mutu kuta sala ta 50 te ya âge te po obanda ko sécurité mutu sala ba 4 ba 5 ba âge mo mike donc c'est normal akoloba na ye zomona alors eza ya biloko misusu ezake mama Fifi omoni makambo amaki nazo ko expliquer pardon mais mingi nazoloba na bamama ntango nazosala life eza babiloko mosusu ezali ya kotuna baquestion na baprivé kopesaka badirectif mingi bongo te parce que okomelisa motu make omelisa ye soki ozomela make yango azobela problème nini oza na ka nini omoni okotuna motu question briske te ma Nicole make yango eza ya pembe to ya nini nga nalobi bien nalobaka bien blanc def nakomelisa yango nakoyaka te awa te yo kasi soko melika maki ndenge nga na meli boye après lobi oza na besoin te soko maki wana oyebi réaction ya kobimiselo na nzoto na yo yango nalobi eza processus mobimba eza traitement bamama na biso banoir botikaka koyaka misusu moni na osala live oyo komite maki yango eza ndenge sikopesa ngai na explication yango eza likambo apesa explication yango bongo te bongo soko meli yango lobi ozala na besoin baquestion mosusu te oza sire oza toujours na besoin ya question mosusu parce que toza organisme moko te parce que soko osala attention te oite maki yana mpe koboti mpe baproblème mosusu ça le savoir yango mwana azoloba ke non ntango mwana azosala nazoteya boye botikaka baquestion mosusu ezanga ntina soko oza na besoin ya problème na yo oza vraiment na besoin ya consultation comme il faut eza maseki te komela maki eza processus mobile mwana na yo toyebi te eloko nini asalaka allergique nango nayebi te baréaction nini mwana aza nango problème mwana no eza nini ngai ntango naosala émission na ngai nazoloba teke moto mama na répondre mama moko ate na bimelisa mwana boye non nayebi pourquoi parce que nayebi communauté na biso ndenge bozali so eloko simbi te image ya moto ebebaka mbala moko
nde nauta koloba na mama moko ntango nabengi ye nasololi naye na bandi mpesa explication ya maki nazalaki mama Nicole gentil nzamba pambolo mama Nicole eza motema malamu ntango tokokisi ntango napesaki ye nayebisi ye bon après bajour boye rappele ngai parce po tosala point après na bandi koyisa yebi mbo mama eza processus traitement mobimba alors il faut futa temps na ngai parce que nga mpe funa disposer eta mpo naza na bebe na banda koexplike yo réaction maki wana okomona diarrhée tokomona masuba tokomona eloko moko bebimi kobanga te ntango nayebisi ye futa autant soit karte boye mama alobi yo te ma Nicole namoni olalaki bien te oza problème eza nga moto osololaki te oyebi te ndenge eza boye mais mpo moto asengi mbongo olobana olobake moto wana aza na problème mpo moto asengi droit na ye olobake moto wana azorépondre mabe monde biso baafrikain toza soki nasengi mbongo te mama Nicole aza gentil oza motema malamu nzambe opambola soki nalobi ke non eza droit na ngai ifo banda koexplike yo ifo nalandela yo eza consultation en même temps suivi fo tosololaka parce que yo mpo omona réaction boye okotuna ngai miso ngai nayebi mpe place wana soki ekomaka mbongo okomi yo te mama Nicole mpo ani ozorépondre ngai boye oza problème ozala nini bato ebele balingi esprit ya baprofite na ye te me yo profite na moto me ngai nayebisaka bino ata naloba maki boye mais soki oza sage te ozomona mpo ngai na ya mayele peut-être ntango yo omelela wana desordre na oyo oyo letali ngai te me parce que naloba na live mais soki oza sage te okokwea na hôpital nde mwasi moko akuta kokwea biso wa maniko mais oui kasi nzambe ntango apesaka moto vision apesi moto provision donc apesi moto wana mayele mpe connaissance comment moto wana koorienter situation oyo mais tellement bato mosusu batantine mosusu bonsoir mama Patricia Nzongo bamisusu aza na ye neti mosusu okota explike nani namona mosala te eza mosala yo yaona azoloba na yise meme mama yabi omoi problème na biso noir bolingi korespecte bandeko na bino banoir te omoi te mindele nde basaka na psychologie na biso yo kanisi mondele ndenge aza wana na ta na ye na privé afandi noir mosusu oyo bandi oyise madame tu peux m'expliquer pour sodangi baby na mbongo te bandi expliquer nga na sabo osez même pas soki ayebi soki non moi je demande ça ok madame ofuti mais pas ndeko ni makambo nga na monaka na mona ti nzambe bamama bamite ya mabe misusu alandi savon sien olakisaki pepsoda afuti mbongo te abandi obonga nango ntango ekoma bisi bon moni ngai nasengaka 100 euro 200 euro parce que moni eloko ozosenganga kutu bambongo wana eza moke me moto wana mona tuna ye kaka akuti mpo bamedecin na ye atamboli maladi yango mpe tension yango mpe azwi solution te mais omoi sikoyo mpa ndeko nde komi nafuta sikoyo yo futa te sikoyo nani akozala mona mosala ngai soki oyebi mpo na nini akoma ofutisa consultation 50 euro kala mpo nayeuti oyebisa mama moko ngai nazwa année passée na souffri pendant 9 mois soki eza grâce à maki o te na maladi mo nazalaki nango émission nasalaka oyo nasala groupe moko kolandela bamama 100 personnes eprovoquanga problème ya santé mais so nayebisi bino bamama wana parmi bango bato balukaka bayeba santé nanga baza combien ba 4 personnes sur 100 personnes mwasi moko atalika video na live afana na Suisse abengi tantine nanima portable émission nangi nano expliquer nga na batache tout soki nayebisa bino comment ofutisa consultation mpo na poso nga awuti mosala na fatigue tellement natali bavideo neleke ebele expliquer nga nani mpo nga na kotala yango te na mpenza fatigue nawuti mosala naye bon yo siko so oza fatigue okokotala te mpo na intérêt na yo ozala batache siko ngai nde na fatigue te to naza eloko osala te ote me nga nawuti mosala mpo nazwaka esi otanga bon nga afutisaka bomoi nde bandaka na esi futa 50 euro comme ça nga mpe na kodispose temps na nga mpo na bando explike oyo nakasaki ofele nga nga mwana mosala na yo esi nga sikoyo mwana mosala na yo oza courage oyebi nanga bato mosusu baza na manque ya respect ya baninga
sans manière. Quand on fait des émissions comme ça, net boy expliquer Nathalie si on a dit maman, toi na hiver profiter. Sombara ba savon boy ton ça la douche. Sukola nango, savon ezolongo la salité. Savon est très bien. Na yeko la solo comme médical, pepsoda o m soda na mo ba pardon pour la voix dans sec. M soda na ba tampon. Malgré vous avez un Terminator, mais nous avons dépanné comment M. Soukoko dépense à trop. Vous avez une tâche, surtout les cacher mine, c'est facilité. Alors, oh, ils ont pour les autres longs en même temps. Ils ont déjà payé les 1+. Pardon, dentifrice. Dentifrice, c'est médical. Ils ont cassé. Ngai na mbunjo atam na botiawa. Ba bouton, ils sont là kinga. Malgré nous avons un biloko wana. Mais yépe a soukolingana no kushi ya batashi wana po ba bouton nanga isidaki na Terminator etumbaka ba bouton et puis batashi etikali ya zo sukola yango so na pakoli yango comme na fani muke après na juste savon cortel après na luki crème moko kuna na bandi kotia crème na pakola raté parce que on a pakola ko telisanga tashi au monde ekomi kotela faut luka toujours stratégie comment camoufler. Alors, il y a un moment où ils ont pas biloko monsieur ba maman, ils ont pas intérêt na bino. Ngai naebi coopérer bien, naza na bonne compréhension. Mais problème c'est pas na ngai na ngaka moto monsieur amona ngai biso baté en tout cas place wana na sidikaka rapide. Parce que ceux qui moninga zo zo atona ye. Yo zo imaginer ozwa ta ya moto aza na bébé obengi lobité maman Nicole banda ko expliquer nga. Solo là pour le bâtir maman Nicole na moi petit rien pour na moi temps na yo il y a 20 minutes 30 minutes au concentrer moi pour expliquer nga parce que na moi na il faut me la maki malgré que expliquer na on a le faut pas la sage parce que malgré na zo expliquer na live ko ça n'importe quoi te na nzoto à moi na ko keno mela sa moi na bimela mela terre ça oye baba mesure ça oye baba délai. Moi, si mon a su ça se retrouver dans l'hôpital maquillé, si là qui est boébi. Parce que pour la maquille, bimela mela Amélie, njoka maki tango azo mela yango azala ki pe na miom. Mbala moko maki wana Amélie on a citron allez pour citron bendi fer. Ah, monsieur mais mani ko boyo bozo mona bana SS ezobikisa bango. Siko ezobikisa bana SS bano babelaka maladi ya ndeke ezobikisa bango. Bato badana anémie maki ezobikisa bango siko ezobikisa ngo na maki ya ndenge nini kaka blonde siko rôle nini ezojouer oyo kuku mama Maria Loati nanga oyo eza na sucre ezojouer pe rôle oyo eza na citron ezojouer pe rôle o comprendre oyo yango moko pe ezojouer pe rôle keba na komela bimela na maki parce que soko lobi o entamé o ya citron eza pe na temps nini eza pe na limite ni tout ça et on a vu que naza bref mais soko oza na besoin ya traitement ya maki et comme ko lukasko per moto maki ye moko na privé otiki message na yo na WhatsApp eza te ke nyom susu na osala live comme ato yo ki témoignage ya maman la biso naza pe na témoignage ya bébé moi na tia ngozate ya mama na biso ndenge mwana na ye auti na hôpital naza pe na témoignage ya mwana moko ya bébé auti presque na coma ya maki mutebikisi on a vu que faut faire très attention parce que ngai na la sage tant na zolo bawa natindi mututo medisa mwana na obimisa medisa te non eza toujours na explication ya dose et puis na bana na biso eza toujours avec des limites aussi. Même na yo moko mais soko zo mela yango mela ona citron ozo mona makile so bima ozo continuer au perdre ba faire mais na côté mususu ezozo misa faire ozo mona ndika na côté mususu pe ezo kangase ya basi na côté mususu pe ko pesa pe moi mukusa soko zo ebate donc eza ya blo mususu za ba mama banga ba yaya ça ne sert à rien bozala maboko makasi ngai ezata yo za la besoin nanga yo koluka te ngani na mi sacrifier yo se sacrifier te non
ozomona yango moni kuku mama Tabita de grâce na oti koloba même bolamu ya mama Maria nalakisaki bino na ebande biloko matoi na ye oyo ya vexas oyo donc eza na bafaso mosusu koma kopambola mosala nzambe mais yango moni talisi bino neti mama moko asalinga pasi aso koloba mais mama Nicole eza yo ngai tosolaki bien mama Nicole oza na kanda naza na kanda neni mpo nasengi yo mbongo droit symbole na komi na kanda yango nazosala bino bandeko bile oyo bozosaisir nga te eza pasi epuis toza na poto bomoni safe mikolo ebele nasala live te parce que naza esu nde nazalaki liboso te oza na bebe fo s'occuper na bebe epuis lisusu ata naza na privé nakolinga te moto atikeli nga message natalaka eza bacommande ya bato na répondre mama tiambo na pepa tututu c'est bon mais oyo ekomi likambo ya te tantine tala poso na ngai ebeba explike nga nanu poso yango kende kolanda bavideo na live landa bavideo epi poso ebeba soki oza na batashe ebele boni bato boza na batashe na mamipende banzeto yango ngoyo moto akomona mopende na yo te olati kola zala na basavo cortel nabete bino lisolo ya tantine moko naluka moyen makolo na ye ebonga makolo ye ebonga na savo cortel na terminator te mais terminator eza mpe suka eza eloko ya moto moninga nde naza boye baposo ezokite ngai nga terminator na bapakola ngo na hiver mpo nayebi ke atelisaka nga na faso moko osakana te alongolaka nga pene baposo ntango namona mo bamoyo ezokoma ti bane proche ai nabandisi kokota mo mafuta na nga me nakotaka mpe mafuta na nga mais yo peut-être kaka basavo cortel epuis bomoni baproduit nalakisi bino wana ya qualité ya bien bamama na biso bozala batampo bomoni dentifrice ya médical yango oyo eza kitoko bopose yango wana epuis bamama na biso oyo boza na bahémoroïde bobakamaki eza mpe na baexplication kobaka na sina lakisa bavideo eza na YouTube bobeti tozokende wana bamama bobakamaki bamama na biso botokaka mingi ozotoka moto mela maki na citron kisi monene alors nasir nalobi presque oyo ezalaki l'essentiel parce que makambo bana na biso mpona ndenge mindele bazosala nazokontinue kobetela yango se te parce que mpona to eseye mpe kofungola miso l'ignorance tue ozokende otika mwana moke place ozotika mwana oyebi te eloko nini basalaka mwana vraiment bolamuka bososola makambo mosusu soki nalobi boye hasard eza te merci beaucoup mama pedo na ngai Simba nzambe apambolo na témoignage parce que témoignage eza mpe bien eza kocontribue kolamusa mpe bandeko na biso misusu misu ke maki eza kosala ndenge mama na biso apesi témoignage eza très bien nakamwaka bato mosusu bamelaka bamaki wana basolola na nga balanda baémission mais soki mama yango olandeli ye boye témoignage aboya kopesa témoignage parce que nayebi na nga te pourquoi mais soki ayokaki témoignage baninga te nde alinga amela maki te soki nga nafandaki awa te nalobela makambo bien fait ya maki nde alingaka amela te eza kaka pasi mitema ya bato tokochange te nga nazosala mosala na nga mais misusu boyebake non soki oza malamu nzambe akozala na yo soki ozobomba malamu bolamu moto mpe opesi ye 1 euro te mais oprofite na ye keba na fimbo ya nzambe pardon la famille nzambe abetaka maki eza kisi moko vraiment très makasi miracle alors eza biloko mosusu oyo nalobeli eza très important mpona baposo na biso epuis tokomi na décembre mama papa mutu moko loba teke année 2020 eza année ya mabe ezalaka te tant que ozali na souffle de vie olamuki eza grâce 2020 eza année ya bien nzambe apermettre yo nanga tokoti yango tokotaki yango tokomi na décembre eza grâce
eza année mabe te. Soki munguna diable azobundisa biso bata mokili ndenge tozomona ba maladi ya balukuta, eza année ya bato te. Faut vraiment kotana kosaka très attention na balangage biso te. Année ekei mabe, année ekei mabe te. Eza grâce soki ngana tomonani ça fait ba jour ebele toza na année o nzamba permettre toujours continuer ko vivre, eza grâce parce que kolala kolamuka eza facile te. Alors en tout cas na komi na ngana suka nzamba za na bino surtout likambo ya année nalingaki quand même ezalaki nga vraiment na motema po na mona bato mosusu ba partager na Facebook. Année oyo eza année moko difficile toleki yango sans oublier que tozolamuka eza grâce. Alors soki tokomi na décembre eza grâce. Année na biso eza bien, nzamba permettre to sukisa année na décembre, année ya bato eza la problème te. Nde tozoba mokili ya bato nzamba asalaki yango ezaki na mabe moko te, mais biso bato mokili bomoi babilo na otalisa bino meme nga ndeko na bino ya mwasi makambo so nakutanaka nango na bakomportema bamama na biso mosusu so oza motema te oyo olakisa bato sikro te elongolaka microbe, oyo olakisa bato sikro te eza kisi ya kosukosu makasi, oyo olakisa bato nini ya dentifrice médical oyo te ezali kolongola batache. Et puis oyo osunga bato te ke non savon cortel pe ezosunga parce que lolenge na biso pe bato moindo toza na bolingo moke boyebi komitia na place ya moninga te na kamwa bamama ebele bozolinga boprofite mpona nga, ça sert à rien, c'est pas gentil. Oyo nga napesi na internet eza plus bana na bino bamama na bino bafamille na bino bazobika soki tolobi tofartire yango peut-être naozala na mbongo ebele oyo peut-être nazosala oyo naza koteka eza vraiment mwa kaka bamwa bapetit rien. Sur 100% napesi na récupérer peut-être 20%. Les 80 kei nayebisi bino likambo maladi grâce ya maki. Soki maki ezalaki te nde na kota na hôpital likolo ya makambo ya bainternet koluka kosunga baposo ya bato bamama wana nazala na bango natikala na 4 personnes moko lelo abengai nga mama Nicole omonani te mikolo oyo ezokana te mais le reste bakenda bata baintérêt ya baprofit. Donc mpona kolobaki non tozala bolingo moke tolingani te mais tala motu nini oyo ozoprofite na ye oyo nzamba permettre oyo yo yebi ye. Alors nzamba azala na bino donc bolamuka bozala éveillé parce que munguna aza toujours korode et puis tososola likambo bakrashi mpona bana c'est pas pour rien bana na biso baza kombati bana baza kombati bolamuka et puis mpona makambo masolo ya poso oyo aza konettoye ozala na tampo ozala na batache yango ndenge nini associe savon cortel ata mwana sukola ye kobanga te omona mwana osuka maposo kitoko terminator ezolongola toujours wana kukukala na nga mama divine beauty continue toujours et puis baproduit oyo nalakisi bino eza baproduit na biso spécial baproduit toza na mwawa bopase bakomandi na bino sala consultation pa na nga ngai nakoyebisa yo consultation namoni poso na yo namoni elongi na yo nakoyebisa ke eloko oyo ebongi na yo to oyo ebongi te nakoede yo comment osala bacourse na yo. Merci beaucoup na bandeko ebele oyo bopartage ba video et puis merci beaucoup na bandeko na biso mosusu oyo bose déranger ki bomonaki nga te naza toujours wana et puis etala kaka anaisi bazopusana yango moni mwa bata et puis bamama bokontinue kobongisa poso na bino bapapa na biso na ndako balukaka bamona biso toza propre
kolinga to moni ozo elonge ezobeba yo nzoto ezobeba yo ofani na yo bite na osala nanga kaka non après soki oza propre ekoempêche mpe mwa baida mabe po papa mosusu balinga momona mama aza propre alors eza babiloko mosusu sasera koluka ndoki koluka bapaster te diable akotaka na bafaso ebele même na kobongisa nzoto na yo mama poso na yo soki ozokoka te soki oza salte keba mpe kozala même porte d'entrée moni suki na yo ngai yo suki yango eboti nayebisaki bino blanc d'œuf na sucre soki olingi même atraite ya suki tokosala suki ekatana mpona baperike biso tobanda kotia baperike moninga suki ekoti ezoyaka liboso etondi ezokoma sikoyo so nakotisi peigne ekoma meme ya lokola afro alors nzambe azala na bino bozala bien bokomande basavo cortel terminator bacrème eza wana donc kobongisa poso malembe patience nyonso te obonga bien merci beaucoup natiki bino bonne soirée.